Moïbi. Mboka ekofi pona Moïbi. Nous avons attendu tous ces sanctions. Déjà hier, Macron, plutôt, Denis Sassou Nguesso disait quoi? Les sanctions là, c'est rien. Ça va même pas trouver, ça va pas changer des problèmes. Ça va pas résoudre les problèmes. Mais oui. Pourquoi nous sommes humiliés aujourd'hui? Le monde entier est en train de nous insulter. Il faut entrer dans les réseaux sociaux pour voir comment le monde se moque de nous. Là où les autres ont trouvé des solutions facilement. Nous avons toujours des explications. Le Congo est spécial. Le Congo n'est pas comme tous ces pays. Ah, le Mali. Vous pensez que le Mali est pauvre? Mais allez. Il y a de l'or au Mali, vous n'avez aucune idée. Il y a l'Iradium au Mali, vous n'avez aucune idée. Ce ne sont pas des pays pauvres. Quand on va expliquer, on dit non, ne comparez pas des pays. Non, monsieur le président, faites quelque chose. À cause de l'autre côté, parce qu'il y a ça ne peuvent pas. Ce continent est en faillite. Ces gens-là ne peuvent pas continuer à nous faire peur. Ils n'ont aucune solution pour nous. Vous n'avez pas à continuer à aller vers la France, vers, je sais pas, l'Angleterre, la Belgique. Tous ces gens-là doivent quitter le Congo. Ils doivent fermer leurs ambassades. Leurs intérêts doivent être sabotés. Ils ne doivent pas se moquer de nous. Ils doivent savoir que c'est nous qui mettons l'argent dans les entreprises là. Que ce soit Orange, que ce soit Total, que ce soit Canal+, que ce soit Air France, que ce soit toutes ces entreprises françaises qui sont chez nous. Ce sont les Congolais qui mettent l'argent dans ces histoires-là. On ne doit pas continuer à accepter ça. On doit mettre fin à l'utilisation de tout ce qui est français dans notre pays. Et la France doit fermer son ambassade et quitter. Ils ont choisi le Rwanda, qu'ils prennent toutes ces entreprises, qu'ils amènent au Rwanda. On s'en fout de ça. C'est quoi cette histoire? Les pauvres citoyens qui sont partout au Kivu là-bas doivent mourir parce que la France a besoin de prendre des minéraux congolais. On doit amener les armes pour tuer les gens. C'est pas normal ça. Combien de fois nous devons parler? Pour le même problème, nous savons déjà là où il y a la solution. Nous ne voulons pas que les Russes viennent se battre pour nous. Nous disons, signer les accords pour prendre les armes qui sont à la hauteur de ce que nous avons comme menace. C'est la France qui est là avec l'OTAN. Comment nous pouvons être main vide en train d'acheter des armes à gauche, à droite, des armes qui ne sont pas en mesure de pouvoir faire face à ce qui est en face de nous. Et nous devons, je ne dis pas, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, oh non, ces nations-là n'ont pas de solution. Nous ne partons pas pour que ces nations-là nous donnent leurs armées. Non, nous avons besoin de leur technologie. La guerre aujourd'hui est technologique. Vous pensez que les Rwandais là sont forts plus que nous? Les Rwandais sont téléguidés par satellite. Et nous avons une armée capable de pouvoir faire face, mais nous n'avons aucune option sur le plan technologique pour nous orienter. Les mercenaires qu'on a pris, je ne sais pas. Les Ntumba vont prendre les mercenaires qui sont français. Chilombo. Dites-moi, les Français sont en train de nous combattre à travers le Rwanda. Nous prenons les mercenaires français. Ah, bon? Est-ce qu'on comprend ce qu'on fait? Comment on peut faire des choses comme ça? Comment on peut faire des choses comme ça? Regardez comment nous sommes ridicules. Tulisema sana, hamkutaka kusikia. On commence à attendre.
Je vous en supplie, Monsieur le Président, ce message ne concerne aucun ministre, personne d'autre. C'est le commandant suprême de notre armée, c'est lui qui est le président de la République, qui a un mot d'ordre à donner, qui a une décision à prendre. L'Ouganda entre en Ituri avec objectif de pouvoir désarmer notre armée. C'est un complot qui vient de Kinshasa pour empêcher Luboya d'être chef d'état-major général. Nous connaissons cette histoire-là. Mais ce qui est à Dieu appartient à Dieu. Que toutes ces choses, nous voulons que le président se lève, qu'il arrête de partir à gauche, à droite. Tous ces petits pays sont contre nous. Que ce soit l'Angola, que ce soit le Congo-Brazzaville, tous ces pays qui sont autour de nous, ils sont contre nous. La preuve, c'est qu'ils ne sont pas venus en solidarité. Ils ne sont pas venus en solidarité dans la situation que nous avons. Tous les voisins, personne n'a dit, en dehors du Burundi. Le Burundi seul qui est venu à notre secours est la Tanzanie. Tous les autres nous regardent de loin. Pourquoi aller perdre le temps avec des gens qui ne vous considèrent pas? On va nous considérer quand on va bombarder Kigali. On va nous considérer quand on va frapper dur le Rwanda. Nous ne sommes pas le marchepied des Européens. Ce ne sont pas des êtres supérieurs. Ils ne sont rien. Beaucoup de gens qui vivent en Europe savent que ces blancs-là... Bonjour, Balandi Bino Nyantu Bozolanda Blaise Lumu. Mikolo Naza communicateur ya République. Mikolo Tobimsa ba identité lisute po batu ba yebi. Bozo vidéo na ngai botindela mo mokonzi mboka. Soki penda bomi lingaka, bozo vidéo na ngai botindela chef de l'État moko atombolo Fatibe. Le président de la République. Toloba tozoloba lelonde okomi kondimela biso komi koyoka biso. Soki oyokaki biso me tokomi na maambo te. Tant que banda kobelela babokolaka kosi te. Kabila kosi, Katumbi kosi, les démons de la République. Batoyo, bazosa l'effort pour baluka, kobotola yo pouvoir. Nde Kabila, Katumbi, Fayulu, Zobambo Shila Nane Franki Djongo, Nananga, inconscient, Moutoua Zoeba Mambazo Salate. Président de la République, trahison, oh Babatol Biso Goma, Babatol Biso Bukavu, Moutou Oyo, meneur de G, un Rwandais, Moutou Kabila Tika na armée, Babaki Selie Bapeke, Moutozo trahir, Fardese Nabisona Wazalendo, Ezali, Général Olivier Ngazi. Olivier Ngazi, Yende Moutozo trahir. Koyebisa Fardese, Koyebisa Wazalendo, Bozonga Sima. Yende, pays dans un satellite, il y a M23. Peuple congolais, biso tolobaka bato bamona biso kwa bavantir biso nde toza boye tozoyebisa nanga biso bakombato toza na Kinshasa tozobanga kokufa te biso na Kizulu babenga biso amatala kufa na français ndenge bolinga mpo suka oloba français nanga eza lelo. Je suis prêt pour me sacrifier ma vie pona liti oyo pona bitumba ya mboka na biso pona pouvoir na biso. Tous les combattants place boza tozala lisu likola lisu muta kotelemela bino kozala te nazaloba bien Olivier général Olivier Ngazi lakisa nanu ye fatia mona ye bakanga ye baboma ye ye d'éclaireur ya M23 bakanga ye baboma ye lakisa Olivier Ngazi
ministre de l'Intérieur Jacquemin Chabani, ministre de la Défense, vice-ministre, Nalobina Nabeleli attaque communicateur de la République, éclaireur il y a M23 Ezali, général Olivier Ngazi, Yemutazo Kosa Basoda na biso FARDC, Balobi Botika Bango Bakota, bon déposé, P Azo Teka Bango, Bisika Basa pour M23 Bakoma Babo Mabango, général Ol. Soki Mukwatombo Pesi Odrete Bakanga Yete. Boye bakayango azo fongola nzela tokobomana nanga awa. Atake tobomana nanga te et comme la guerre civile biso na ba rebelle tozo zela bango mais toza sire certain que ce qui va stopper général Olivier Ngazi nalobi yango bien bimisango lisusu bimisango balanda pourtant nazoka kombo nazoka estomac penda na motema ezo Mokonza Mboka, Tikango Bongo, Mokonza Mboka, général Oyo c'est un Rwandais. Général Oyo c'est un éclaireur il y a M23. Yo walinga babo makaba militaire babo tola biso Mboka Mokonza Mboka. Pensa ordre bakanga général Ngazi Oyo boso mona Oyo. Mokonzi ça fait très mal. Mokonza Mboka, nazobelela. Santé, excellence. Bonne santé, excellence. Oui, merci beaucoup. Merci. Ouais. Boni binokuna. Ouais, biso toza bien, excellence, toza na. Ozawadi d'abord, ozawadi. Ouais, awa présentement naza na Beni sikoyo. Nga naza commandant ya bataillon spécial ya combat njenglo tindaka biso na Gabon. Ba oyo to utaka Gabon. Ah, bosaki formation na Gabon. Na ba français. Na bazwaki bino na Kisangani, na ba français. Bazwaki ba élément na Kamina. Commandement ndenga na utaka Kinshasa excellence. Nayebi ke mikolo pe belenga pe mutoyo tata mwasi chika pe asona mamemaka nge pa na yo. Tata mwasi chike sito ya pe pa na yo na ye. Tango azalaki na vivant. Tango utaka ko zo investiture sikato yaka na ye na mois de janvier pa na ona oya. Oyambaka pe ngai. Ah non, na bosani alors, na bosani longo. A présenter ko alobi Serge azalo rola mwana na adopta et amemaka nga to sololi na yebisa ko mamba ba pêche et otuninga po bina zuba ide wa pinde na expliquer que madame pas na poto et na pesaka pe mokonzi moi ba ide à l'époque à son temps na yebi que l'équipe mikole belle excellence. Boy. Na oui, l'équipe belle. Boy, na bandai ko sola na grand frère Yannick pas à cousin. Moi ba idée ka excellence tangu toye na terrain ba réalité tozokuta et na moni volonté oza nango poto chape kimia na mboka na biso pe ba officier na yo toza na même volonté mais mabe tozo mon excellence nga esengi na yebiso vérité na est awa makambu nyonso zoloba ataba tumsu ba meka ko contester na bandi so ba benga na ba commandant suprême il a raison il met des moyens azo sala nyonso koma bitumbezo sila te constant na sali bandanga na yawa na bandi soki otali ba rapport batawa nanga partout eleki ezo benga na mungunya tozo débouter za la def eza la mungunya nyonso forme nyonso tozo beta e même beto kuti na Teresa ni excellence ya liboso eza problème ba effectif oyo lobaka ba régiment zo ka ba régiment eza ba régiment ya kombo na papier mbongo ezo bima 1800 2000 soki balobi hotel misabango régime zobimisa 600 personnes, 400 personnes. Et puis, ceux qui mungunya beti, ba unité comme Fanda nango balobi to sala 10 ans na front. 10 ans ne dit pas que tout le temps aux bunda. Peut-être abunda peut 3 fois pamba. Ba koma okata bakoni, ba koma na bango ko sala ba commerce et ba soda wanande ozomona tango M23 beti ba palangani. Ngai na travailler mingi na unité ba ibu ezaka pe gérer na maison militaire. Tozala kuna na ruturu tango tozungomba liboso et bon comme biso ba unité spéciale ezalaka soki si bobeti faut que bo replier bo tikeli ba unité de couverture mais ba ningo batikali ponga na zongi pa mbangu po nazo sala po opération na armée ougandaise na Kasindi basangisi bataillon nanga na bataillon mo ya ba ougandais po to éradiquer ba ADF nyonso donc naza pe na 3 compagnies nanga kuna mais na ba ningo batikali kuna excellence nde na lingi yo mokonzi na biso yeba bakonzi batika kokosaka yo mokonzi ba des ordres eza na armée yo
ezosenga to organiser nga nayebisaki grand frère Yannick mpo na nga soki otuni nga Serge nasala nini nakosenga excellence soki esengi osola na excellence ya Rwanda tosala nanu négociation to négocier baretire no batroupe to organiser armée oyo armée o forme ezaleli tokoyoka soni mokonzi bango bakoyebi biso te bakonzi na biso baphénomène ezawa eza makambo ebele soki nazali pembeni ya koyebisa mokonzi makambo ya bambongo mbongo ya ration soki eye basala bacommission mais soki balivre biloko neti unité na nga ntango nauti Gabon na yawa nazolesa soda 3 fois ntango tokoti na secteur ya Ituri ya Nord Kivu ya Beni bazopesa o ration soki osali yo moko calcule ration à 20 millions au lieu de 27 millions do biloko wana soda ntango azolia bien te désorganisation eza na armée ndo ozomona pays lokola Rwanda eza yango moke mais baza bien organisé bien structuré et puis bakomi excellence basoda barumeli awa soki munguni abeti bakimi soda kombo ezala na mbango ngai moko naza na expérience ntango naza na Mangina basoda na ngai bazali na zamba bazofuye ADF nalo babimi na position ya unité ami bataillon récemment formé na Kitona babengi nga mpo babenga nga aigle tokomi esika tel tomoni basoda unité ami signale bango eza ami tozobima nasali esprit nakosi bango esi na signale bobima babimi unité ami abwaki na manduki agangi bakoti na kangaka bango nyonso na manduki na beti bango bamakofi ndenge na unité na biso commando tosalaka wana eza baréalité oyo bakonzi oyo bazodirige armée bakoki koyebi biso te bakoyebi biso kaka excellence tout va bien tokoki kobunda alors ke nga soko otuni nga ndenge nazomonela baunité tokosangisa barégiment et puis comme unité de réserve ezalaka te bakomi koprélever unité oyo supposé eza na kokola balongoli régiment ndeke kobunda na rupture ekomi kuna bapanzi yango kaka bongo si omoni suka nango bakoluka bapesa yo mokonzi na biso échec biso toza bajeune officier tozomona makambo ebele nde tozosenga mokonzi otala nano organisation ya armée tobandela koréorganiser baforce na biso po baforce oyo toza nango eza prêt ya kobunda te taneti batango oyo yanga batango moko Et Museveni l'avait dit à la délégation de ministres des Affaires étrangères de SADC que le Congo a besoin d'un dirigeant faible. Kabila est trop fort. On lui dit faites ceci, il refuse. Et qu'est-ce qu'on nous disait de faire? De donner à Museveni, à ses frères, des concessions. Parce qu'il s'y trouvait déjà. Je ne sais pas s'il coopérait avec les autres, le Mobutistes avant. Ils avaient des concessions. On leur disait maintenant, allez régulariser votre situation au ministère de Mines. Pour eux, c'était là des insultes. Ils avaient droit d'avoir des concessions au Congo. On a dit, messieurs, c'est pas possible. Droit de frauder les cafés, le bois, la papaye, l'or. Et comme on ne pouvait accepter que ces choses se fassent autrement que par le canal légal établi, c'était une source de mésentente. Enfin, l'expansion territoriale est une autre motivation. L'empire Himatusi a besoin de territoires, de terres congolaises. Et vous savez que nous ne sommes pas d'accord. Je viens d'apprendre ici, que vous n'êtes pas d'accord non plus. Alors, cette guerre qu'on nous impose est une guerre injuste. Nous devons la dénoncer. Nous sommes venus la dénoncer.